Ya solo matundu mboka bino balandi wa biso bonso na kati ya TV Lonaka ya nguluzi kimbangu to yedi susu poete ya solo esengela to lubela bino mai mazali koleka na kati na mabele kolo Congo to abandona kibote to kukipe ko ba ko abandonner bino te poete ezali mosala ya nzambe o peske biso to lukaka ndenge nyonso ya kolambusaka bino pona kobisaka bino mozindo ezali kobombana oyo bino boyebi yango te. Mes chers amis, bakoko na biso babelelaki nzapa nzakomba akongo mongali vidi mukulu mungu wa milele nzambi gaungu kalunga apambola moko kati na bino ya solo te ba mingi ba décourager mais vous allez décourager te ya solo non sacrificateur papa Sahel et bisaka bino c'est la seule et l'unique chaîne olobelaka bino ya bango tozala nsima na bango seule chaîne maloba wana ekoute pa na ngai ke wana boyoki biso te ezali kaka batutsi to batutsi te nayoki koexplike bino yango na mokuse ke bokeba ke bahypotheka déjà Congo banda kala Congo Félix asi ahypotheka yango baje wana bakosalaka na gouvernement eza baje longa eza wana te oyo baza kolandaka bango bakotia mpe maboko na motu papa sabino nzambe ya mpungu toledo eza divinité na biso banga bino bobanga te eloko nini te bobanga te po ete bileko to elakeli oyo nzambe apesaki biso toakomona yango ezali kokoka esi ekoki ya pas de retour comme na point moko non retour ndenge na explique bino et que chacun de comment est-ce qu'il doit se comporter comment yo se comporter yo na bana na yo na ndeko nyonso yebisa bango ke te oyo bakosaki biso pendant 8 siècles oyo tokomi na oyo ya bosolo ntango na nzambe nyonso oyo ya soloka oyo ya lokuta oyo ya molili lokuta ya politike ya diplomatie na mai yo wo soko landinga te nga na biso tona parti politique na biso toza kotre mpona bango moko bayebi ke sili oyebi nano te mais yo za abonné na biso ya solo oyebi déjà alors tosengaka na bino tu as courage ya kosala to abandonner bino te tona bino longo abonnez-vous botia ba kofi na cloche po ete na ntango fini cloche eko permettre yo à tout moment otoko koya oye kolanda biso voilà bandeko bana some kolo Congo pe na Congo parlez à vos enfants, éduquez vos enfants, tout comme tango moko, non retour oyo le vrai. Nzambe a solo a terminé la 4 mokili. Abani ko confondre Satan. Satan va œuvre une chose qui nango, beaucoup moins comme na suka. Ce que zaka toujours entre les mains de Satan ou bana na bazana 4 maboko ya Satan, bimisa bango longola bango na 4 maboko ya kufa. Komisa bango yebisa bana na yo bayoka sonite akobelela nzambe ya mpungu tulendo
boyo ka sonité oko belele nzapa oko bela Congo mongali invité mukulu mungu baba mungu amilele mais belela ndenge bankoko no ba belela ki tu dois obligatoirement passer par bakombo ya bankoko na yo bango nde ba ancêtre na yo bango nde ba yebi yo yo za mwana na bango po te ba ancêtre ba leka kala o tebi ke to koma na kati makambo 8 siècles passés toi na kati na mobulu ya Satan a trouba biso to kota na kati na mobulu ya sakana te to bite to ba nani to koma lokola ba bato bazanga tina mais tandis que ça ba bantu ntu yonde muto ko lakisa ye regarde senga kaboy sambela kaboy ya ko lakisa yo rien o nyonso bakoma na kati na mikanda na bango ba nyonso bakoma tubisa bino ba papa ba mama bolanda yango te eza lokuta nyonso bakoma eza lokuta lukoyeba no babombela ke mpona nini 8 siècle wana batrace nyonso ya bankoko na yo po ete bakomisa yo lelo moto pamba yo ntu mais la commission mutu pamba comme mendiant pour nini et c'est là qu'elle et alors voilà c'est une bonne guerre que chacun de vous a le cas éduqué bananaye a la bananaye nzela pour te babunga nzela te matondo ke mo pelo kumu ezonga la carte na bino donc la libération du Congo comme tout bino ça doit commencer par nos mentalités tête muntu la tête mentalité conscience yakoyeba culture na yo, spiritualité na yo, c'est ça la vraie libération. Il y a comme la libération physique na yo, il faut dépendre na là. Comment? Pourquoi? Il y a sorte de ça t'expliquera bien, on peut expliquer banana bino. Non c'est ça maka na physique et bandaka na le spirituel. Ce qui spirituellement au long yango te, physiquement au tika au long yango jamais. Ko bangate ko yoka sonte yebisa mwana na yo ke nyonso to mona na kati na mokili nyonso ba lakisa ki biso bakanti preuve l'église mo moni ndenge le tetete okozala no mwasi okozala no mobali okozala no mwasi okozala no mobali ndenge moko kaka biso to lakisa ki bino biso moni nyonso o to bisaki bino ke to komaki na suka to komaki na tango ngo bango mo bakati na kati ya confusion o ba lakisi mokili pe oui to zala ki basaleli ya Satan. Comment yo tingamika na makambo dimi basa basali ya Satan et voilà bande ko bayaki na kati na biso et lokal bus tata yaki na kati ya kiti na kova boza ba diamant pona nini avec boza ba diamant boluka botuna entre bino tuna ba passer bateau pona nini tata wana na kiti na kovanda mais alobela ke biso toza ba diamant lukoyeba poza muntu mais na kati aliénation basalaki pendant 8 siècles baaliéna yo na ote ozolanda oya bangono yawe ya 10 commandements de Dieu ya 10 ko ba commandement nzoka te nyonso wana lokuta pote bazwa domination sur biso na hégémonie na bango ba créer biloko wana nyonso ya lokuta. Voilà, ndeko na ngai ozana mateo ya koyoka yoka ozana mateo ya koyoka yoka tina pe bandeko musesa bango ke oui tango ekoki oyo biso to se libérer na makambo nyonso oyo Satan ayelaki biso na kati na mokili. Alors, mes chers amis, bandeko toye wana pote to pesa sango na ndenge bakoko na biso baza kotinda biso ndenge kimbangu aza kotinda biso ndenge tolo ba nyonso pote to bikisa milimo bandeko ebele baza na kati na bobungi en ce moment po baza na kati baza perdu mona na ye rapidement pote ya solo nana musala ebele akosala mais na lui lelo obligatoirement il faut na zongisa bango pote mingi baza koyeba te ba perdre o nyonso tolobelaki bango bandeko bo perdaka te botalaka bamission nyonso tielaka bino nyonso eza wana na kati matondo omboka bino. Alors bandeko tokota na mozinga actualité na biso, qu'est-ce qui se passe chez vous eloko nini eza koleka epai na yo na kati na mabele ekolo Congo na moment oyo mokili eza koningana mais quelque part les autorités de votre pays du Congo bakodistraire bino dans la politique bakodistraire la poste politique. Qu'est-ce qui ne va pas au Mokili et Zakuningana? Et le danger est là, devant vos portes. La guerre Z, la dernière guerre du monde, guerre Z, lettre à Souka Z, et Zakoleka chez vous. Le rendez-vous est donné chez vous. Ils sont tous là. Elles sont tous là.
des forces armées, il y a Moukine Mobimba, Bazana Mabele, Kolo Kongo na Mabele na yo, Tolbelak Bino Yango. Bazawana, pourquoi ils sont là? Baye Kobunda na nani. Ça, c'est la grande question, qu'ils se préparent tous au Congo, ils sont tous là au Congo, aller en guerre contre qui? La grande question, bandeko bolanda attentivement et que pesa bino mayele et que bolo bana bandeko nyonso baza ko comprendre te. Le rendez-vous est donné au Congo. Ils vont tous en guerre, mais contre qui? Contre nani? Oyo adversaire to ko lo bazali inconnu, invisible, à mon anate. Vous au Congo, est-ce que vous avez l'armée? Non. Vous avez des armes? Non. Vous avez des missiles? Non. Vous avez quoi? Rien du tout. Est-ce que vous avez une force armée au Congo? Non. La force que nous avons là, c'est la force rwandaise. C'est dirigé par les Tutsis rwandais. Donc, eux-mêmes. Donc, la force armée, ils ont la carte au Congo, et c'est une force moko, oyo, il y a occidentaux, n'a pas tout qui va s'organiser, qui va faiblir, biso, va botter, biso, force, biso, tout ça, armée. On est là qu'à Ekeko, ils allaient créer le col Ekeko, on va tirer, beaucoup moins que ombre, moutazanzo, quand tu vas tirer Ekeko, elle est moutouté. C'est ça, au beaucoup le baba, forces armées congolaises. Donc, ils ont armé la Bissoté, ils ont armé la Tutsi Rwandais. Mais tous ces mondes sont au rendez-vous chez nous pour faire la guerre contre le peuple Congo, contre Nani. Question autour de la pour bien vous expliquer qu'est-ce qui se passe là-bas. Tolobi 1, la guerre Z, guerre Yasuka, la dernière guerre mondiale, guerre Z. Il faut bétama na Congo. Nani aye na guerre na Congo. Bango nous soit fixé un rendez-vous na Congo. Pour nani tolo parce que ils allaient chez vous. Ceux qui rendez-vous na kati na Ukraine to le balobaka ndenge wana. Na Israël to ndenge wana. Nous soit les cas qui pour pas mortir. Mais choc ya makasi que bango nous soit bazana mabele ko le Congo chez vous. Ndeko landa bien. Chez vous na ndako na yo. Batu nyonso baye ozoko bituna batebele bazoko bituna mais comment ils sont tous là o toyo ki ba polonais toyo ki ba juif toyo ki ba nani toyo ki ba ris toyo ki ba chinois ils sont tous là chez vous toyo ki Afrique du Sud toyo ki nyonso bazawana est-ce que yo yebi yango que bango nyonso bazwa déjà ma position na kati na mboka na yo et alors qu'est-ce que toi tu es venu nous aider? Donc, ceux qui n'ont dit oh, donc c'est votre gouvernement. Et l'ancien appelle que nous sommes en guerre. Parce que la frontière n'a pas la frontière est là, au côté au Bimi, il y a au Félé. Donc, la frontière, tout ça, la guerre, n'a pays mon côté. Donc, nous sommes bien chez nous. Donc, au Congo, nous sommes bien avec nos frères, nos amis rwandais, nous sommes en paix avec eux. Et alors, comment ils se sont fixés rendez-vous chez nous? Ça, c'est la grande question. Dans une zone, c'est la binango. Pour te moko na bino à comprendre. Pour ceux qui comprendre, vous avez comme tika kaka na bo kibo bololé et que vous allez pas se mini pour être monsieur vous allez ça c'est moko yeba kité ko beto li ça au kanta ke wana vande ala pire ami na yo nzo tiens donc beta yo lobi. Ozomone ya teli ono mone kera kisenga tout tambola na ye yele mto ko banda ko beta yo wasasi yenda ko banda ko bomelo bana. Alors Congo et c'est Koufa. Congo et l'eau qu'ils ont sauté, Congo va boma, Congo va teka, Congo une fois humaine. Nti et Koufa qui et le baké, vous nous qui mbangu que bateau ne se bakoya, bako bomo. Momoni Félix Aye a souka détruire abomi Congo. Donc pour naïe sa salaire n'a pas député, va sénateur, va ministre, beaucoup d'argent, c'est la corruption, et la classe pour l'armée, la police, tout ça, zéro. Et ma policier, ma militaire, bango moko affaibli. Ba yebite que ba droit na bango, et ça ni na katia nation. Pour la bango, non, il faut donner aux députés, sénateurs, 40 000, 33 000, oui, c'est bon pour eux. Yo combien, toi combien? Même 1% coûte. Donc, bois qui n'a cessé, bango, pas y bango, droit na bango. Et voilà, c'est que je vous explique maintenant. Voilà. Vous êtes comme des diamants. Bino banani, vous avez un diamant. Bino banana nzambe. Vous avez peuple de diété. Mais vous allez ban les enfants de nzambe.
Tingocha dieti. Non, banding balobaka bango moko. Boza bana na nzambe. Donc, ba yebi tumba na bino bana na nzambe. Ba yebi tumba na jardin d'Éden. Ba yebi tumba na paradis oya nzambe. Ba yebi tumba esika mokili ebandaki. Est-ce que vous avez bien compris? Bayebi tumba oyo Satan lobi fa bunda na nzambe. Rendez-vous epesami epai ya nzambe azali. Est-ce que vous comprenez? Le rendez-vous est donné, il y a guerre, Satan, l'éliminati ba franc-maçon, baya ko bunda et si ka nzambe azali na lupangu na ye, na ndaku na ye. Est-ce que vous avez bien compris? Alors, yonde mwana ya nzambe na kata lupango ya nzambe yonde bitumbo ba ye epai na yo po ete babondisa tata na yo yo lobi nini? Yo lobi nini? Na moma oyo esengelaki nazala na kokuta na makambo mosusu na réunion mosusu me nalobi te bandeko babi non elobela bandeko réalité ya ce qui leur arrive nini ezoyela bango. Donc, rendez-vous et pesami chez vous. Mais yo, on doit se calmer dans l'ambiance. Et quand on va tourner par la ville, voisin va retourner. Papa, chez vous, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a un rendez-vous là-bas. Vous avez une fête là-bas chez vous? Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous là-bas. Non, nous sommes bien. Oh, nous sommes bien. Danse, viens, on va danser. Oh, les gens se posent des questions, mais il vient de là, non? C'est son pays, non? Ndako na bango, non? Jardin d'Éden, il y a papa na bango, nzambe non, mais bateau soit fixé rendez-vous dans le monde entier. Ba ye pa na bango, mais il y a zo bina na ye, mais bateau là, ba ye ko bina te, ba ye na minduki, et pas na ye. Ba zo tala yo, comportement na yo ezani. Chers amis, s'il vous plaît, je vous en prie, ne suivez pas Chilombo. Je vous en prie, Chilombo za sardine, mutoba kata. Bah on y soit la carte gouvernement à Chilombo, bah le col bah sardine, bah sans tête. Ne suivez pas ces gens-là, ne suivez pas l'argent qu'a baza au Landela. Ce sont des grands perdants dans ces aventures. Oh nzamba ko sala pote ya solo bilembo mususu mo to bela bino eza baza ko sala o sala mapele wana kate ko Congo mokili ko kamwa ne yiro mo tumbeza na ndako na bino. Yo koki na moment où on sakanate pote bozaki en deuil ba bomé le prix de 50 millions de bandekono ba boma bango dans l'époque ya coloniale. On a le prix de 50 millions de Congolais oyo banguna wana ba boma et banguna ngo ba se fixer de nouveau un rendez-vous pour te basila na papa na bino et yo okosala nini po ete bitumbo eza eya papa na yo et yo ezali concerné yo na songi lango lisusu boyebi ke mikoleleki ebele tosala bémission te mais soki na ye na émission oyo soki retenir quelque chose te là-dedans malheur na yo soki retenir te comprendre te eloko nini oyo ezali na kolobela lelo na katikati ya butu ya lelo malheur na yo po okozwaka jamais ocomprendre jamais. Il est temps et surtout de partager ce que je vous dis là, on va comprendre. S'il vous plaît, na bondeli bino, s'il vous plaît, bolongwa na kati na bobungi, bolongwa na kati na distraction, po ete nzambe ako telema na kanda, oyo bakozala kati na distraction, bakozwaka fimbu ya kekele ya kosakana kate. Bana mama Congo Kanga. To sali presque soki 2 semaines, to sali bémission te, mais na ye. Et comme une fois par semaine, mais mukoro yango boko kanga peno na bani ko zongela l'union so. Mais si qu'on a nous makamuze bela ko sala mais na ye pour la alerter pino. Alors, guerre de la guerre de la libération, c'est inévitable. Guerre wana ya fait libération à Congo, o lwa keke ekoya na kabakata na atrocité. Makila ekotanga. Nyonso ekomuna na kati na bele kolo Congo. Ekorate te za inévitable. Ekorate te. Yo maintenant muntu. So oza ebwelete. Oza ne balote to ba bolole ya bato te
oza muntu capter makambo naza kolobela yo changer comportement mentalité de maintenant oyebake baye kobundisa papa na yo baye na kati na ndako papa na yo tilombo te papa na yo nzambe bana baba po nzambe mpongo tolendo nzambe mpongo tolendo akombama papa na yo nzambe tilombo na bakamarade na ye baye kobundisa papa na yo na kati na ndako na bino yo papa na yo tilombo n'est pas le vôtre tilombo na bamibato wana nyonso bana na mbongo baza ya bino te baza ya nzambe te baza ya biliminati ya baframason yo nde oyeba siko comportement na yo mentalité comportement na culture spiritualité na yo dans ce moment oko vivre ndenge obandiko vivre liboso te na oko vivre comportement ya liboso te po ete bitumba yendi yo na kati ya jardin d'Éden na kati ya ndako na nzambe ndako ya nzambe ndako boloba te l'église te ndako ya nzambe Congo ekozala malamu po ete boko comprendre nango po ete na ntango oyo toyebi ke boyebi yango ke bango nyonso bayena nyonso bayena bamunition bayena baarme ndenge nyonso ya modele nyonso na kati ya mbele ekolo Congo alors soki bino boyebi te soki bino boyebi te bolamu ekopesa tata na bino kanda po aza komona me bana na nga baza wapi bana na nga en ce moment baza wapi tata aza kotala bana baza koagir ndenge nini par rapport na bitumba oyo na kati na ndako papa akotala biso bana bakoagir ndenge nini par rapport na biso po ezali etali ka papa ye moko te etali mpe na yo na nga surtout bino bana bilaka bana bilaka bolanda bien bitumba oyo etali yo na nga ya bitumba oyo satan aye abunda na nzambe po bazomona ndire maseki matali bino me nga naza koloba oyo nzambe atransmetaki ngai nalobela bino alors c'est à vous maintenant voilà pour vous dire que oyo nyonso baza na kati na bungi oyo bazolanda politique oyo bazolanda ba diplomatie oyo baza kolanda religion malheur na vous malheur na bino bana mama Congo kobunga yango naye korapele bino bolongwa na kati na bobungi boluka po boza na kati ya tata nzambe ya mpongo tolendo comportement na eza ndenge nini po ete bayeli tata na yo bitumba bokanga destin fe makambo nalobela bino nano te mais lekosa bino yango eza très important que bozozelaka baactualité bozozela information nyonso wana eza na ntina moko te oyo nyonso bino eza très important ke boluka moyen ndenge po ete tata asilika te alors il est temps que chacun de vous ayebake le temps de pardon eza lisusu te tant ya pardon eza lisusu te nzambe akoautorize pardon lisusu te nzambe esili tant ya pardon eza lisusu te alors boye bango bien et puis bango pe soloka baoyo nyonso baeliminati baframason bacamarade ya Chilombo na bamasta na biso tant ya pardon eza suna biso te il s'en fout po bayebi déjà que destination na bango basala sikoyo na nkopo te babomakile soko na encore ebele bazosala na nko yo nde zala na angele oyo nazolobela yo po ete okwea na kati na libulu te donc voilà na kanisi vous avez bien compris que oyo ke yo mwana na nzambe otelema omeka ko comprendre que voilà mystère ya nzambe ya mpungu tulendo oyo ebandi fini la religion, fini la diplomatie. Non seulement bango bayaki dango ya soloka esili. Soko za na kati ya beloko wana bima. Soko boyeko bima matali yo. Yebisa ndeko na yo na libanda yebisa ndeko no ke wi papa sa lobi tango wango eza le soute e komi tango ya ngana yo to luka nzela ya bosolo ya nzambe. Ok no vana te ofuka mama maoba no fuka melasyo nani te. Mais na mutu oyeba nzambe na yo alingi nini alobi biloko misato. Bolingo mibeko mpe misala bolingo mibeko mpe misala kolinga olingi Congo olingi mabele kolo Congo mabele kolo Congo oui tango na ko bimana kido buna bele kolo Congo na jo mabele kolo Congo na kangisa onte mwa mai na kangisi liboke na tena poche na Congo ngai nzamba pesa ngane yo na utawa Congo ngana telemi na ko bundela yo ozima bele otena poche na yo mama papa nzambe tata
nga na zo ko bundela mabele yo pesa ngai ya on a tena poche na ngai na zo bundela ngo otelemi oke ko bundela ndenge nzamba za ko tinda biso. Donc soko landi ke okota na kati na mobulu etali yo po ete okoti na makambo oyo ya soloka yo muto ko regretter. Alors malheur à tous ces gens borgueillés oyo nyonso baza ko comprendre te tango na nzambe puissance ya nzambe e bandi kosala oyo ke ba grand maître de ce monde bango nyonso mayele na bango esili bango esili bakosala sur le côté, je vous assure tango na nzambe koki mayele ya bato wana esili. Voilà bende ko bana sume ko lo Congo ya solo matondo matondo na ba ker na bino matondo na ba light na bino pote toye wana pote to la musa bino oboye ba kite toye t'expliquer bino qu'est-ce que nous devons faire en difficile oyo bate bele baza koye bate eloko nini eza koye la biso liboso na biso tango ba ko mona bilembo o boza ko mona ba nzela za ko bukana ba po eza ko bukana na ka t'expliquer bino ke wana bo kipe en ote Congo lobby eko tongama na ndenge moko bato bakoyeba ngo te ndenge ko tongama mais il faut to passer par là. Et c'est là qui voit obligé ya koleka ke nyonso bato ko ba chino mobile kana pouvoir pour ba détruire nyonso bato ko e politique nambe aleka na pouvoir pour détruire nyonso et pour esengama ki esalama ninge salama wana mais yo ozo kabiso bango bayaki pona bango yo zo accompagner bango to yebi koza muntu esengi na yo oyebake bayaki babebisa ndako na nzambe ndako ya tata ndako ya tata na biso babebisi ndako ya tata babomi ndako ya tata babomi bana ya tata babomi bana plus de 50 millions yo zo accompagner bango. Pour ceux qui ont accompagné Bango en quoi? On va accompagner Bango dans la politique, on va accompagner Bango dans la diplomatie, on va accompagner Bango dans la religion, on va accompagner Bango dans les distractions. Mais Tata a pour permettre yo, on va accompagner Bango. Tata Lubina Kusabino, Bolongwa, dans ce là Bango. Yo, yebsande ko ndeko lande mission yo. Ndeko yoka mission yo. Et la musayo on comprend que il est temps que Bitumba et Nanda ya Tata. Bitumba Nanda ya Tata, yo mwana ya Tata. De sengel na yo le baké o yende ko nanga te yende ko nanga to compléter batu suba ayena bi ndeko yo aza bisote so za kini ndeko na biso ndako linga teke lelo musuba yana kacha ndako ya tata ya nzambe ba ko bomanda ya tata bozo mo tili sa biloke ba musuba kanza ke non adaza jaloux na Félix na zabte ngana problème na Félix ye bokote mais système oyo esali ke to koma na ngi to komi na ngolelo na to komi na ngolelo. Donc nyonso wana chilombo ayebe que dès le départ que to koma là à participer à biloko na tout et voilà ce qui se passe là-bas bele ko koma wana. Donc totelema tata atelemi albina telemisa bino ya ona ina lombangu poete totelemisa bandeko. Alors surtout bandeko, ne suivez pas les hypocrites. Les hypocrites occidentaux, bolanda bangote, bajo baza ko sala, comme ko yoka, batelemi na ba parlement, batelemi ba sénat, mais to bondi bitumo pendant combien des années? Plus de 30 ans. Plus de 30 ans, ils sont là avec leur ONI. Par le bas que le côté, ils le savaient. Et ce qu'on va comme ko banga, c'est la peur. C'est la paix de sur la banque comme ko banga, il y a multiplié, il va communiquer. Oui, qu'on a parlement, tel batomo qui va condamner. Bolanda biloko wana te nzamba lobina ngai tata nzambe te tata nzambe alobina ngai na lobela bino bolanda biloko wana te bokwela ba piège na bango wana te boluka bosolo na nzambe na bolingo mibeko mpe misala. Na koyeba yango ndo koyeba ngai naza obligé na batela mabele oyo oba nyokoli oba sope makila na bana na bandeko na biso pendant plus de 60 ans. Plus de 60 ans basopaka makila bandeko na biso. Alors le lobo quand c'est que vite que bakoma oui bakomi ya gentité bazala ba parlement na bana ba politique wana bayebi ke mayele na bango esili. Nzambe a confondre bango asilisi bango mayele esili ba kosala rien. Ndeko yokelinga malamu oyoki to kanga na papa sala bakane ka ndengwana le bakane mama papa
muto okore okomona ke le bela ki ngai pona nini na yokaki te pona landa ki te pona na appliquant pona nini na lukaki présence ya tata te na lukana défendre mabele ndako ya tata ndako ya tata moto na kati na biso nga na sala ka musala wana ya ndako ya tata pona kobatela ndako ya tata ngai musala na sala ka sobo yeba ngote ya musala kobatela ndako ya tata na lukaka mbongo te na lukaka kobatela ndako ya tata ebongo yo ndeko na ngai papa yo ndeko na ngai mama ndako ya tata na yo osalaka nini po batela yango osalaka nini po batela yango bapapie te mbongo te bapapie na mbongo yango na mbongo tona posta nango te po papa aza na besoin nango te papa na besoin ke moto azokoyeba valeur ya tati valeur ya mabele valeur ya oyo mabele oyo ya ye moko lupango ya ye jardin d'Eden yo sala nini papa maman depuis tout ce temps otolobaka boyokaka ngo te bon voilà bandeko bana sommet ko Congo toko kele ko expliquer bino notre problème otoza nango ya difficulté ya munene problème ya difficulté toza nango munene oyo toa komona t'expliquer bino na mokuse esengelaki tokopesa bino yango na molai pour vous faire comprendre pourquoi la trahison, qu'est-ce qui ne va pas ndenge nini traîtrise eza toujours parmi nous oyo bato ebele baza koyeba te mpona nini toza kokweyaka na kati na likama oyo tosili valeur na kati na mokili bandeko bolanda na bokebi nyonso likama toza nango boyeuti wapi likama toza nango ya solo bandeko ebele bayebi teke na libanda tout ce que vous avez on la diplomatie, il faut la diplomatie. Ils étaient en Genève, ils étaient en Australie, ils étaient en Suisse, ils étaient aux États-Unis d'Amérique. Moko a considéré bango azate. Kobanda na chilo. Na se na yo na biso nyonso ba considérer ka biso te pona nini bande kobola. Ba yebike bato wana ba congolais baza bato moko baza na pays moko za riche plus riche du monde. Pour établir sa bilan, to kouten nango, ou to solena bato lui non, on vous considère pas. Pourquoi? C'est à partir de la tête de chez vous. Et c'est le komoko, et c'est le komoko lié au niveau spirituel. Pour te biso bato sengela kite to bunga nzela bato biso to landa solo kato landa satan mais pour te commun à niveau yango ezake tumbu oyo tata loba kike to komati na suka to vivre yango ota ko vivre boko barab lelo bazana groupe na bango bakolo ba non les arabes tous ont besoin ya ko négocier na bino pour na makamotali pétrole na bino ya nini les baza oya arabe baza na pétrole. Mais bazo considérer bango, bazo banga bango. Que l'air bazo y a négociation, bana poche, que barabe wana, bana poche en force. Mais biso, tu as pétrole, tu as diamant, cobalt, cuivre, nyos. Mais arrivé quelque part, la négociation, n'a pas pour parler, bazo considérer bisote, bazo banga bisote. Pour la ligne, bon de kobo landa très bien. Ba dirigeant na biso oyo ko bana ba dirigeant tina petit peu ba respecta biso te partout dans le monde mokili moko te ko lobakema aza congolais bango président na bango te ba ko respecter yo te pona nini bande ko ti ba ministre ba tambolaka ti ba faire la négociation ba tuna position faiblesse ba za considéré comme des riches mendiants. Vous comprenez, Mouto a un mbongo, mais avant mondial, bazo komone anatina mokote mais c'est lui par la salle congolais, ok, ça va mon frère, tout va bien, ok, oui, ben mon frère, on te considère pas comme moi mouké, bah considérer comme moi mouké, l'époque il y a Mobutu, l'époque il y a Zaïre. 2% la considération, mais maintenant, tout ça n'a voté, même 0,005 exact. Pour l'année. Et voilà, pour te signaler, il a besoin d'expliquer bien yango, ok, ben de Kébélé, bah ça, qu'on y battait que le loup, et oui, nous allons les négocier, nous allons les dialoguer. Attention, nous sommes ok de dialoguer, de négocier, tout ça, tu n'as pas la faiblesse. Toi, zéro, tu as considéré. Pour l'année. Voilà. En commençant par nos voisins, ma voisin a biso là, ma neuf voisin a biso nyonso, tu as la considération te, botala,
bakosala test. Bon, tobengi un représentant ya Wazalendo qui sont là-bas dans Nord Kivu, dans le Sud Kivu. Et ton apostle na bango ba ya na kati na Nairobi na Kenya, discuter avec nous, tout en train de négocier na bango. Alors, bani ko bunda bitumba déjà bango moko pour aller là-bas. Andeko, suivez-moi mes chers amis, traîtrise wana uti wapi. Bango bunda bitumba entre bango pour aller assister là-bas. Pour nani ba ko bunda bitumba Simba bakisi pour azana kati na liste. Même dans le ministère na biso, wana un exemple, bandeko bazana kati na Nord Kivu na Sud Kivu, o ba pengi ba Wazalendo, ba mai. Sur lequel ba ministre ndenge moko ba mususu pour que non mission moko eza quelque part, il faut battement ba quelque négocier di kamoko boy, ba kena bandako ba kisi peut te yaza na mission wana. Et le résultat c'est quoi? Quand ils vont arriver là sur place, Babande Kotala, là où va inviter Bango. Monsieur, oui, vous êtes de la délégation telle. Ok, ça va. Bon, comment alors? Vous êtes arrangé pour Nambo Kanabino pour te Bozo Sikako là pour la Nini. Pas bien que monsieur le côté, c'est à vous de faire. Allez, ok, bon. Nambo Kanabino, arrangement, non, il y a quitté, chef de délégation, tout ça. Même les joueurs, même tous les sportifs, n'ayez moko. Bon, tu as bien la place. Bon, nous considérons que bateau, on a invité Bino, Bazwa Bino, ma charge. Kolia na Bino, Komela na Bino, transport na Bino, non seulement beaucoup na Bango. Ambassadeur na Bino, Mbamousoufou, na Mboka wana Kimi. Représentant na Bino, côté wana Azate. Allez, Mbalamoko va considérer comme un mendiant. Mais Batango, ba sportif, oh, Batango, ba misi. Félix a créé une délégation en Allemagne. Bon, on va y même badra de lit, bah essuie même à quatre na hôtel, bah que yiba, bah ministre ya Félix bah que yiba na hôtel. Aujourd'hui, comment Cameroun ne se met à profond. Donc, et si on va dire partout, on va respecter pour banda muso. Mais on a ce disant bah chef de, admettons tout exemple le chef de Mai Mai. Ah, mais lui ça fait 10 ans. 15 ans qu'il est là-dedans, Wapi. Oh, la Nord Kivu. Il est là avec son groupe armé. Groupe armé, il y a Wazalendo, il y a Mai Mai. Ah, mais c'est un homme fort. Mais là, comme la délégation sur place, bah, dit, oui, vous êtes arrivé, ok, bon, alors, on va vous aider en quoi? Non, mais nous, on a à Bali, il y a mon collègue là, on n'a rien. On n'a rien. Transporté. Azarambon au foot tel transport que tu me soucies yemo pas le wakuna a commencé à la beniko luka ba deb ça le luka de bateau no tine la biso non nous on a besoin de vous venez occupez-vous de ça parce que va yebike mbongo yo sika yo wuti et sur zo vanda wana sali 10 ans 15 ans dans la forêt les autres sont arrivés là. Et l'argent, bah, ça, au bout du service, on a 4 ans, et où tu ne seras au Vandi, 10 ans, 15 ans, au Botama, 30 ans. Pour la banque, ça compte que non, les petits sont allés avoir l'argent aujourd'hui, les lots, et les Occidentaux, bon, bah, au bout du ça vient de là. Et yo, où tu wana, ils ont considéré que tu dois avoir l'argent, tu dois avoir les moyens, parce que aux Aïwa, les Sika, bah, comme souvent, bah, paya, bah, il y a comment, mon paya, aïbinda, qu'on a yote, aïbite, qu'on est à la simanda, mais on a découvert Nyoso, mais yo, mon colomboka, au yebi, de l'autre côté. Voilà, humiliation, na biso. Oh, Sika, les alliés, qu'on s'en va, kati, na mokili. Et Sika, nous, tambola, tu vas considérer pour Nayango. Et ça va ministre, on va créer tout que kuna na mboka moko que kuna bazo ko talaka. Oui, mais tout que kuta na représentant ya sommet wana. Ou to que na bureau na bango. Ba ko luka ko mandier ko luka ko senga mbongo. Et tandis que bazo ko Congo, il veut de Congo monique non, il va place ko na té, ba gouvernement na bango sera créé to aider bango. Comment considérer bino? Comment va ko considérer biso? Sur le mot, à quoi okende, Koluka, à quel on négocier, et c'est comme vous, mais bata qui ont négocié, on va penser dans sa tête, à mon ango cop, à mon ango coopération. Non, là où je vais arriver, ce que la commune n'a Koluka, yeb sangana, pas nanga moko,
bâtonner la délégation, bon, pour les chefs, c'est comme il doit avoir combien dans cette histoire. Juste pour des questions, mais qu'est-ce qui ne va pas? Donc, cette histoire, vous êtes venu pour votre pays, et nous, on va penser pour le chef lui-même. Il doit avoir combien? C'est ça, et nous, on a les cas, ok, bazo respecter bisoté en Gowana. Mentalité, comportement. Alors, partout où beaucoup de postes en faiblesse, les mots pour vous négocier, vous attendez les autres, les cas où qui dans la Genève. Les autres, tous ces mondes-là, en se présentant là-bas, qui est de l'autre côté. Oh, il y a tel, non, on n'a rien, on n'a rien. Alors, quoi? Ah ben oui, il faut leur donner. Alors, nous, on vous donne. Alors, signez ici. Oui, on vous a donné autant d'argent. Alors, il faut obéir aussi à nos ordres. Et voilà cette situation où le Congo de demain, nous sommes obligés tous à comprendre que voilà la situation où comme si Bisso va bourrer. On va se biso, on va se construire biso, on doit valeur dans le monde entier, situation yangoana. Yangoana. Alors, pour notre longwana, on te saranini. Pour notre longwana, et c'est que moko na kati na biso à comprendre comment est-ce qu'on protéger ndako ya tata. Comment est-ce qu'on Zaladine a représenté tata. Nzambe a représenté quelque part oui, nga na uti na mboka oyo ya Nzambe na uti na mboko papa na nga ndazali tata Nzambe boyo kaka papa na nga mokolo banda epa na biso avant bino ozala ndako biso tongaki ndako liboso faut respecter biso. Voilà la situation oyo biso toko bunda nango tina ne nango lelo na pourquoi yango wana. Donc voilà bandeko, à partir de maintenant yebisa ndeko na yo la émission tindela bandeko mususu yebisa ndeko ke non ndeko Nzambe a yo agir. Ana posa na yo telema pour te laksa mukini mobima ke oui ozali mwana na Nzambe e sengel na yo oluka mwa ndenge nini okoki ko laksa mukini mobima ke oui ngai na sengi na tana se comporter comme ça pour te mukili e banga penga. Voilà bandeko bana somekolo Congo na kanisi bandeko matondo mingi na ba oyo nyonso baeba ke musanta ko saleza musana Nzambe meza ko senga quelque part ko soutenir yango pote et sunga biso nyonso. Voilà numéro na biso ya compte yango wana e bazaki nango te to sengi na bino de bien noter ça ceux qui ozana bolingo ya ko sunga chaîne na biso ya ko sunga Congo to le bango solo na bo solo ya ko sunga pote ya solo la biso moko to salango et sengel tout ko le la kana étranger. Voilà bande ko bolé la kaminge Congo voilà sunga Congo sunga mabele koro Congo sunga ma musalo biso za ko sala. Voilà le numéro de compte là iban yango to tieli bino mes chers amis bouger tous on a pour ça il y a quelque chose na bino pote musalo to ko sala eza ko senga yo pe contribution na yo ezala na katia musala oyo. Voilà matondo na oyo nyosa notango prend bonne note de ça oko zongi sa vidéo o noter yango pote osunga musala oyo ko sala. Voilà matondo na bino nyonso o bolenda ke biso bande tina suka zamba bankoko na biso pambola moko na kati na bino oyo ya solo musala oyo senga ya solo biso na ngai na yo to luka to bundela ndako ya tata Nzambe oyo ndako na ye eza menacé na banguna biso yonanga à partir de poko lelo ko ba teke na yebite na kanto comprendre très bien comportement ni noko s'afficher lelo po bundela ndako ya tata na yo. Voilà tondo pa na yo ya solo to mesana ko pesa matondo na ba oyo bonso ba lemba biso te ba contracture ko soutenir chaîne na biso to bossa te papa na biso wili na mama na biso Marie na katina Dallas zamba pombo la bino na sungi ya chaîne na biso zamba pombo la bino to bosanite mama na biso mama ana lusakweno matondo epai na yo mama ana biso mama ana lusakweno zamba pombo la yo to bosanite mama na biso mama Espérance mama Bijou Kizinga to bosanite yo te to bosanite papa na biso Francine Todi to bosanite papa na biso Emmanuel Yeko zamba pombo la yo na lisungi ozali kosunga bandeko ta mwa mike bo pesaka ya solo to sabino ya solo nzamba pambo na bino pote
sala esalaka bokondima yango te ke ya solo ka mwa mike bopesaka biso esungaka oyo na apesa matondo za mapambo na bino papa na biso Mikael Mukombo losako matondo epai na yo voilà papa makangu tobosani yo te bandeko na biso banso oyo bamesana kosunga chaîne na biso za mapambo na bino bisika nyonso bino bozwami na mabota na bino ya solo eza esengeli kaka tolelaka te sina moko lelezali te po te tata akoti makambo yango nzambe akoti makambo yango ezosenga sikoke moko na biso aagir koagir na nini tina moko akoleleza te donc kolela nde kopesa kutu nzambe kanda parce que nzambe asalaka na bakourage nzambe asalaka na baoya ye oyo baza na makasi ya kotelema ndenge asalaki epai ya david atelemi tozala nini zwa libanga wana ale kende nango libanga wana oyo kaka ya symbolique oyo david asimbaki nzambe apesaki makasi ya kobeta Goliath. Donc voilà ce qui nous reste à faire, c'est ça. Motakosa bino teke non boyo te nzambe alingi biso nzambe aza kobutela biso tokolonga bitumbo po ezala maboka yo moko ya solo bamama bobosana te minuit kobelela tata vraiment tona posa ba prière na bino po ete toakomona yango mpe eza kosala makambo mingi na kati ya mokili kembo mpe lokumu ezongolobele moko tata na biso aza kocontrôle tout oyo eza koleka na kati na mokili kembo mpe lokumu ezongolobele ye bon wana tokutani prochainement na kanisi toyebi te soki ya makasi tokoya lisusu donc moyetisa bino teke lobi non donc ceux qui ont ezwami par rapport à Moussa Tokosala, ceux qui libre vie des alliés, beaucoup moins n'a qu'à canarier le sous qu'on le bino, que deux à kokutana. Voilà, matondo pas na bino tokutani, mikolo ezali koya nzamba pambola, moko na kapna bino, ingeta, ibobo.